C'est pas normal. C'est pas normal. Yebisanga que ozongeli bisaleli na yo bimela. Hein, Eric? Il faut comprendre. Tu comprends? Pourquoi, Eric? Hein? Mais comment peut-on me mélanger boye Eric yo sa musala nzambe? Osa évangéliste na église. Hein? Même si faut oblongo la ngoyi na église. Est-ce que na boye? Hein? Bisaleli o yango ndo izo sisa o crédibilité papa na yo. Mais je m'en fous. Hein? Je m'en fous. Eric, je m'en fous. Je m'en fous. Talabano, yo ndoko perdante na vie. Hein? Makamozo leka a Eric oyebi angote. Oyebi angota mukete. Yebanga mama no mayele na ngevandi likolo mutu na yo. Ce que vous comprendre était jusque là. La muka zonga mutu. Boni boyeko. Tolingi to racheter ata moi ton. Yo zongeli soko fumer na sima comme la badiamba so ba drogue sokini. Mais pourquoi quand est-ce qu'on comme crédible yo? Pour confiance ni bo pesanga. Merde, histoire ni no beta. John ndo bebe sanga mutu. John ayo. Parfois va na tabo John ayo. Abe sanga mutu John ayo. Mais na tiki bakulu pour notre charge église. Je suis devenu responsable. Bolinga na tigani. Natiki, j'ai tout abandonné. Écoute. Mais yo tu n'as que le gangoy. J'ai tout abandonné moi. Pour moi répondre à l'église. C'est quoi ça comme histoire? Écoute mon fils. Nga bianca na ko tika kata mukete ngoy a gérer l'église douana. Même John Ozo bango, John ayo. Non, merde, on doit figuer. Merde, on doit John figuer. Non! Eric, songo mutu, Eric! Maman! Hein? Tu dois te contrôler, mon fils, j'ai fort confiance à toi! Nazonga ki mutu, j'ai gagné quoi? Maman, je deviens conscient à cause de papa! Je deviens conscient à cause de papa! Je deviens conscient. À cause de papa, il me dit de bêtises! Il est ton père de toutes les façons. Je m'en fous. Hein? Je m'en fous. Ça n'importe quoi. Yo en a droit à péter mon tout. Je te rassure, moi, ta mère, que c'est toi qui vas diriger cette église. Hein? Maman. Maman, c'est ça mon rêve. Soutiens-moi, maman. Soutiens-moi, c'est ça mon rêve. Maman, j'ai fait l'église. J'ai fait diriger l'église. Maman, c'est ça mon rêve. Tu peux pas comprendre. Maman, soutiens-moi. Soutiens-moi, maman. Je vais diriger l'église. C'est ça mon rêve, maman. Soutiens-moi. Soutiens-moi. Je vais t'aider. Je te promets, je vais tout abandonner. Oui. Si je prends l'église... Chérie, l'amour, mais viens t'asseoir ici. Mimi. Bisous. Ah, ça ne va pas. Ça ne va pas. Bon, n'est pas basse. Oui, oh, excuse-moi. Oh, je t'ai pas informé. Mais on te selon non. La façon dont papa l'a mouki. Et les Kilangatisco. Et Pananga. Non, mon oncle, ça va suspense belé. Ça, c'est une chérie. Oui, chérie. Oh, écoute. Asali, un mois là, comment? Oui, ni Tonga. Ni Kisi. Mais ce qu'on dit, papa, on dit que Mouto, Asala qui un mois là, comment? On dit, Maté, tu peux pas croire. N'a évité quel genre de miracle on en vivre. Je sais pas dans quelle position, mais Ndebat Balobaka, Kostana Kokufa. Oui, papa, non, c'est sérieux, chérie. Non, moi, vraiment, papa, sali Jéwana na biso.
Je ne peux pas imaginer papa azonga bon en forme. Akoki mambango, akoko salanyo. Je te dis chérie, en forme. Ah bon? Oh mais bébé, tu peux pas imaginer. Dans un épisode qu'ils ont les kilanga. Ils ont les kilanga. Et puis demande-moi quoi. Azongi. Papa azo. Ah non, papa azongi sanga. Na kendo lukaso ngoi, ancien ngoi. Na ke ozo ngoi, nga. Mais ça, où est Zabiloni papa? Et c'est le nini au papa de l'islam noroni. Nana que le qu'il est sur ancien goy. C'est quoi ça comme histoire? Nous tout bannir, na bengagner l'église, te suspendre l'église parce que yé, nous tous qui n'ont terre, y état de santé papa. Et puis papa, nous avons salé miracle, na bengango bongo, et puis azolo banangai, na zonga, na kendo lukai su ngoy. Quel genre d'histoire ça? Papa Zenga? Na bundi pona ye pendant qu'il y a malade, il y a comment et puis il y a une question. Mais il y a un gras, c'est quoi ça? Bon, il éviter qui est ingratitude et bandakala. Ah, c'est ingrat? Ingratitude et bandakala. Qu'est-ce que c'est bandakala? Mais oui, il y a un gras. Comment on a que le question? Comment? Bah sacrifice on a sali, na tenir l'église pendant un mois. Il y a un comment? Moi j'ai pris ça, na zu place et je cherche encore ngoy. On doit chercher ngoy, patati patata, tu sais rique des choses de l'esprit, des choses de Dieu. Tu peux pas quelles des choses de Dieu? Ingratitude na ye. Oui, c'est simple. Pire simple. Asande ngona kaka. C'est pas gênant, pas mal comme ça on avance mais c'est quoi mais il fallait pas ça là mot. Si c'est pas il fallait pas ça là. C'est quoi ça? Merdi. Ngoy. Merdi. Maman. Comme histoire. Yela papa na bino mai ya mela akitsa motema maman. Mais non, hein? Non, c'est pas ça. Ah, non réfléchir et l'eau ici ça m'a maillé. N'a que question ngoy. Nga. Tu as quoi comme mango ya sali ya fait ça. Non non. Tata oyo kande ko makako. Ngoy soko ngoy oyo tela kitata na ko poisson. Nenga sali. Asisu. Tumla ya. La tena ndenge ya. Non, il m'a chérie. Oh, c'est quoi ça? Hein, chérie. Oh. Tonton Eric, c'est qu'on dit Santa papa. Non, je suis énervé. Excusez-moi, je suis énervé. Oh, c'est quoi ça? Eh, chérie, mon amour. Tika kusidika. Oyebi to ko bela tension nengo zali wana. Ko ganga nga wana. Ça ne sert à rien. Tonton Eric, vraiment c'est soumis. Je suis énervé. Papa n'a pas souvent l'amour na kumai. Eh, papa Kofi. Mais tonton Eric, c'est une bonne chose. Ma fille, quelle bonne chose. Je te commande à comment bon penser que tu as un mécanisme ni. Alors qui n'a bon zambe nae. Il faut la mukapa bandotinda batbalu kangoy. C'est quoi ça comme histoire? Oh là là. Asaka papa na yoti. Bon suka tindi uma. Yo sala ka volonté na inenga ya lingi. Ya yo nini? Uningo zongi sedi suna comment pour sepela. Yo sala ka volonté na ye. Mais non, autant musa batunde ya lingité. Je pense que c'est la vieillesse nous ça papa nanga. C'est la vieillesse. Bisoto bundi tong ya zena koma. Moi, j'ai travaillé pendant un mois na tenir l'église wana. Abengilanga sengoy pour foutre quoi? Nga que le sengoy. C'est quoi ça? Ça c'est blague. Calme-toi mon amour. Hein? Mon amour. Oui. Calme-toi. Oui. Oui. Mais dis olambaki nini o? Otelena na mesalia comme ça. Et stressing à l'histoire, oui, stressing. Ça me stresse. Quel bon vent vous amène. Namona okala et salimo mikolo mingi vraiment. Boni. Mon frère. Bon, moi personnellement, hein, dans l'église et bandarati et soukaka, nalingana sala en dehors. Mais au lingo za libanda, mais moi motumo zo tu ayo zo soka na kata dans l'église. Ancien. Puis le lobby, si toi tu ne pardonnes pas le mal qu'on t'a fait, sache que ton Père Céleste aussi ne te pardonnera pas. Ancien nga na yebi nyonso oyo basala yo. Ndenge ba bimisa ona ndaku ndenge petit wana oyebi basala nzambe abotaka bana mabe hein. C'est une histoire déjà passée. Je suis serviteur de Dieu, mon frère. Tout ça, c'est passé. Oui.
tokanisa makambo mususu makambo ya kosalela nzambe makambo ya kobonzela nzambe libonza oyo elongo bani au lieu tozonga que non c'est déjà passé d'ailleurs nasi na bosa nango pe na limbisa bango batu nyonso basalaki kabalu wana o basalaki machination wana nga na limbisa bango je continue mon chemin. Est-ce que tu sais qu'il y a des passés qui ne passent pas? Non, ancien Serge. Moi, je te connais depuis longtemps. Mabeo basala yo, oui, au limbisa, mais aux amutu. Il y avait quelque chose à na passe dans mon thème. Kotala, comment moi na oyo Eric, dans mon tata na mon maman bango bazo ya une église, azala ki mutu. Chérie, na mula boy. Bonjour madame. Yanini ongo papa hein? Yanini ongo. Hein? Ah, maman diagonesse. Otika trop l'église na ebisio maman. Toto ya mabatu ba uti États-Unis à Glodis Kabe lui. Ah, mais maintenant la maman diagonesse Thérèse tenga bino, azo mon problème de santé mais maman etongeza ezoluka yo maman. Oui ça nini? Non, papa n'a posé une question que ça n'est pas la biso. Biso ba bomi, biso ba tiela batu ba poison. Et puis no yebo, soko ene na sangoke, pasteur na bi na kufi. Ah te. To yate. Pour Serge Ndazabo, bon criminel comme oh ya éviter. To yaka te na matanga bino. Omoni? Nzambe ayoki kolela na biso. Pasteur Kofi Alamuki. Pasteur Kofi ndenga lamukeli on dirait mutu boko azalaki fatigué lobi na butu alali na tongo mbalamo a telebi asugulaki na musala donc yango alobi na wana ya pa ya ancien ngoi Serge azana besoin na ye pour musala nkolo ezana bosenga na ye atuninga est-ce que activité ba mama izo continuer na bino pasteur kaka ndenge ba makamelekaki ndenge ba menasaki ancien Ngoi Serge. Ndenge mwana na ya bwakele pe banda po Maman diagonesse. Papa Serge Ngoi mutachela ki papa bango poison. Yango ba bwake papa. Moni bisoko. Moni boksa bisoko. Baba bola te ba. Pardon na yo. E boyaka ko bwaka biloko libanda. Yondo yaka na mwana Kofi. Ok, pardon papa, on t'a maboko te. Na pe la place ya kurusa obaka ote. Tant boyaka ko bwaka biloko libanda boyaka yo na mwana Kofi. Omoni ndako bo bwaka biso bikoko to vivre bien. Nga mobali na nga. Na teka papa, teka nga na mkonda. Yo mkonda kuto mpaya. Asia zawa te, mosanza baza te. Ah, na to boya na soma ngama nzambe mam to kena so ba pagano ba yokanaka. Bino l'église, boko boma na lokolo msusu. Ele oni papa. Ele oni na biso botika biso kimyate. Asi boka ko ni ba. Nzambe bende ko satana. O bino ko kota tino kama belebo. Boya ko boka biso ta païen. Ata mo pardon ko boka moninga ne bon libanda te. Ata ba yer so moninga afu locataire na futa ndaku te. Akosa bloka bongo te. Papa ngana lo ba c'est moi la propriétaire kama munoko na yo. Papa, o binga bien. Ancien petit. Papa, onda kuno c'est quoi ça? C'est comme ben ngaki momoni. Ah, trop doux. Misanza mbede aloba. Mais na bon moto à Serge boy, a message ko lobate. Et puis Serge, ndenga zaboy. Azalo ko abinote. Papa boniko. Boko sa musanza mbe pona lokoso. Bo boniko za basanza mbete. Papa Kofi abatu oui. Aza muto nzamba bengi na musanza mbe. Et bon o wana bo tcheli biso za nani. Oh bo tcheli biso wana za nani. Ete ngala ko fanda po. Petit wana abina na o lobate. Papa na loboki na nene baba. Omoni yo papa. Ozaka innocent moni yo. O mema mwana na ba boîte. Yo ne garde corps en bengele basi. Yo ne papa mushina na ye. O bengela ka yo mukulu na ajino suka pembe ya mutu na yo. Papa c'est la ajina mandefu na yo. O ko bota mwana ya papa Kofi wana ti. Yo ko bota mwana papa Kofi. O yene kuturu. Bonda kwa l'église pesa biso na musala oyo. Papa batu. Nzamba za lokuma la muki awebisa no vérité ya likambo. Alamuki akufa bokufa na likambo teke bo criminel mobile na nga innocent na likambo bino bo o ya salate ba bien beau papa mukolo boyaka ko bimisa mobile na nga na ndaku nanga yo pozalaki zwa porte bino comme ça ndaka nzambe ko bureau na bino ko lielaka zwa porte milimo ya kufa tala muto uti lo bina bo ndumba o mamie liboka kwei muto uti na kindumba yo za besoin mutu tela tanete lo ko kange tolo nyoso libanda. Ozaka besoin mameli liboko na 10 na ye. Nzamba tala monte papa na ndako ya Nzambe. Biso to sambe na l'église papa kokota la pantalon na senglete.
okoko aye changer doctrine nyonso papa Kofi azalaki nango alongole loko papa Kofi asemaki na église akotisi bandoki modernisation maman mon fioto ya mama na yo papa siko yo lobi na yeni olobi na yeni ndenga yaki atato na li papa lokwa mutu papa comme na papa yo comme na papa suli ki wapi bokase mobali na nga okufa na teka kana lukaka kama na ngai mami mutombo wana na ke apesenga mabaza na pesi ata ya nyongo tozu ya kolia to futi lo ayi oki papa bino nde boseka mboka mabonza na baso bauti kolala na mibali ya ndumba bokufa moto nzambe likona ni bozela oyebisi ni maman ye azana problème te ye azane kaka un simple envoyé nzambe nde atindi ye po baloba na ngai nazonga na église papa ngoi nini eza na yo nini eza na yo papa pasteur Kofi na solola na ye papa ngoi donc yo po na so na comprendre on dit nous appelle papa Kofi okende oui eza musala nzambe na yebaki musala nzambe te eza nde yo na Kofi bokende boyeba nani apesaki mutoto manyema mimize mi dossier mobimba ya mimi mutoto manyema yango ozolinga ozonga na Kofi bosolola boyokana papa ba criminel lisusu etali yo te o makamna na mobile na papa na benga na kiote asi osentaka ozoka mulunge te na climatiser ko totike bino wana yo zoka mulunge na ndeko na biso te na immeuble biso totike bino oka mulunge te awa papa bimako bimanga boy na kokarate bima mais nazokende maman papa bima donc yo linge zonga na tusu boso na papa Kofi boluka le vrai père ya Blaise s'occuper yom to sentaka mimi mutoto manyema s'occuper papa bima na lo mamba na makambo za biso mbani po matoy no songi bolo kola batinjo na Eric oh yo ke no nyezo se passer nga mbai na nga mon Eric nzamba otumba ya tababi ke nzamba kala beta suna moto te mais Eric nzamba otumba yi ancien merci bima ancien naïf ça pasteur ni na koya le maman c'est na boy aoyate 1 + 1 = 1 na libala merci maman et boniko oui on peut que ngaplo na libala mais c'est que le banda mon ben na pona biso pour ton information yem tati papa Kofi lo banzambe OK na yebi maman oyebi na rose parapluie pona bata na mbele ya que c'est quoi ancien au revoir OK un peu parapluie Eric, non, Kenny n'est pas maman, on a tata. Na bibi se tina balabala na mbula. Est-ce que j'ai baqué aux amours ça mosala nzambe? Papa, yo ne mosala nzambe ngote. Yo ne mosala nzambe ngate. Comment on a tina nini? Kofi ala muki poto ça noni. To bete mama bo. Ponde kofi ala muki bo bino mbebo yeba nani tata Blaise. Okana za na on essaie. eloko eleka kata putu pondu madejo Samek pardon zonga va boni bino lelo umerite kasi nazolandelaka makambo ya biloko ebunga na nini oye ebunga na depo bongo solution sikoyo mwana akotisaki wana azalaki na jeton mpe te yango tozolandela yango kaka bato nyonso emonanaki baotambusatambusa kaka yanga moto ebungaki jeton mpe na yango te loko eza nani depo anoka baramo mambo mwana ndo mpe tabala kuma afrique du sud wana bango na banani na banani oyo joueur oyo nabosani na nkombo na ye bango nyonso babetaki yana nde nokwanga amonaki ngai
abi na ngai nazela bazotambusa nazoteka te mikolo nazoyeba pe te ndeni na kosala samaki nga moni nga ndeni navandaka bo nayokelaka yo pasi anda grand frère akufa oyo kutu safi mbula bono papa bonga mna korapele soko ba 16 17 à 18 sikoyo semeki nga moko vraimen ndenge navandaka mpe boye mitunaka vraiment oza mwana mwasi ovandaka nayoka boye olingi navana ndeni nzoto eza nango nanu makasi mwa lipoepoe mwa nini esengelaka mpe bien makambo wana kebala ngai oyebi nga mpe bien eza likambo ya kosilika te kobosana te kobosana te bandenge ya mabe te soko natuni kozala memo ya koti te koliango mpo komona ta mosusu mwa sheri na yo moko mpe boya ya escroka yo kutu nga mpe ndenge nazalaka mpe boye tobala yo pamba te fami na yo asenga mpe facture ya makasi biso toza bakongo vutula menga mukanda soko grand frère akufi petit frère aza na droit oboti mpe mingi te eloko nini ezangi nga na continue nazalaka mpe na makanisi te yo kanisi nga naza yuma naza na lunga mpe te nazalaka mpe na mwa kanda namekaka koyebisa yo antake mikolo na langage ya mikolo ke nasepelaka na yo yo olingaka kaka kotriple te kosalaka soko makambo nini ça va tokotala tu aimes ou tu n'aimes pas le problème c'est ça moi je t'aime toi tu aimes tokotala Kaskanga, ça va? C'est vrai? Gerda! Oh non, Tala. Bah, félicitations, non. Mais il est intelligent. 72%. Non. Et puis ça y est. Mais il est si intelligent. Jeune garçon, vraiment. Donc, maître Gerda. Na barra bandou. Non. En tout cas, là, c'est péri. Mais, non, Aïbis n'a été. L'Orient n'a été. L'Orient n'a été l'auté. Son n'est qu'à si la Facebook. Y'a bongo. D'accord. C'est bon, on a mon nom béni. Ah, ça va. D'accord. Le camarade n'a pas de canne. Grand frère Naïe a sali 72% na barabane. Ah bon? Jeune garçon. Nous sommes des merdi tika boye. Neni tika boye. Ah bah la merdi. Osani. Osaka nyoka te. Pour ça non kuna camarade nanga chérie. Bonjour na mo. Yoka nanu. Olingo envoûté. Va devenir kasika, a s'épanouir. Au côté diable. Ouais les gégé na vie na ye. Les gégé ndé. Wana grand frère alors Yann kanga camarade nanga grand frère na ye. Osa balinga esani. Et si ba toi ndumba. Toza bandumba biso mbale ba chérie. Mais nako changer pété. Oh, on est-ce qu'on go qui a pu merdi? Non, la bêtise. Et yo ba c'est ce qu'on ba jeter. Ils ont qu'à simple avocat maman. Non kende wapi? Tazana wucho zwane ka le test na bango kala mingi te a. Ne kuta prêter serment te. Après avoir prêté serment, il faut le canon au cabinet. On travaille dans le cabinet. Il y a maître Koko Kayudi. Eh, yaya. Baba avocat mboka na biso bana bango ne lokoti. Mais oui non ye biso. Pas de lucano ba client. Tant luka ba client kembisi carnet d'adresse. C'est comme on vanda ka wana na zela ti luka ba client, tu kembisa carnet d'adresse. Eh, mais c'est ka ba félicitations na ye. Garde ba félicitations c'est tout. Nana makam nanga no mutu zo petit senga no mutu ma chérie. Maman nini? Merde. Tino ozanga ngoma. Nena zaboy, na utino ba parcours ko luka ndeni biso basi ya goma to balaka. Merdi. Non ça boy ma camarade na. Hein? Dit to balaka ndeni. Maman, Raf. Donc Raf Ndazana a proposé nga libala. Asenga facture merci. Eh. Donc otambola nyonso. Yokana. Yokati. Oh. Okati makasi. Mais est-ce que vous commis? Osuka na wapi? Est-ce que s'il te plaît, est-ce que tout na yosa malamu?
Taba mususu. Batio na copte, batba mabe. Batio na cop ou abusé. Ou abusé, bah yo abusé. Mais merdi na linga raf. O linga raf. Bolingo. Tongo na yakanu awa owa. Na loba noni, abolingo ezalaka. Abolingo ezalaka. Maman, oza orpheline. Bala bitiki ya benga biso. Twala muntu te. Yaya, na kutu sibo mengo te. Ozo loko te, ngo bebisa. Tala, moni rafwana akawa shako. So yebati. Akawa shako. Maman, na obeke emtusu esunga yo mwa mike yo ojirango mabe. Ok nango ti, ok nango bongo. Papa, yoki mama ebeta mabe. Nandeni me. Yokane oyebe lokote. So oyebite tambo na ba pa muto la kisayo. Po oyebe lokote a flou. En plus raf. Un minable raf. Non, merdi, n'a pas permettre de te traiter grave minable. Non, permettre de te. Merci. Et pas l'engandé, n'a permettre de te. Mettons, on m'a dit, on va dire, au permettre. Je suis arrivé au bout. Oui, bien. Jamais navire. Et pour Bimanamba, il peut tambola na mokili. So est comme dans les bongo. Et ils ont peut-être ici qui ont été qui balu qui ont mis sous. Et quand on a mokili, tu vas chamber piné pour les tambola na mokili. Nous on a comme la souka, comme la limite. Tu peux te rendre compte. Nous sommes là, nous sommes les enseignants. Nous avons fait le stage pendant 2 ans et 6 mois. Ça n'a pas marché. On s'appelle quand même mon abattu. Mais quand on tu as aussi droit à la vie. Tu as aussi droit ne serait-ce 15 jours au la ta heureuse. Est-ce que tu peux te rendre compte, maman, dans le chantier, si quand on a dans le chantier, à cause d'une brique et quoi il part, et panzani. Combien j'ai recevé là-bas? Combien n'en a gagné quoi? Parce que l'on a la brique ou quoi brique moko au couteau, tu panzango el moko pas matisa niveau. En tout cas, le malheur ne vient jamais seul. Yangwana. Ta mère est venue ici, elle a crié, elle a dit des histoires. Mais quelque part avec une épénator. Retourne près de chez parents. Si tu peux retourner auprès de tes parents, comme ça, on n'a pas de langue. On a un village. Ceux qui ont aussi battu, attendent un village qui est aussi. Maman, ceux qui sont simbi, na mutika ote. Na uzongela kayoka kapoza bolongo na motema na ngai. Non, ce qu'on lingeni, to continuer kana vie o to vivre ne o ya madia pesa biso. Lelo o apesinga pakistanais, le biku na pesinga libanais. C'est ça, ce n'est pas ça la vie. Na kutani na ngana raf, je l'aime, il m'aime. DJ exception ezala. Un simple DJ. Exception ezala ka. Ane lokote. Na linge kandenga zabongo merdi. Na linge kanda zabongo. Et moi fille ali babé. Et je regrette de la personne pembe nangai. Réfléchis à la tête. Maman, car pakistanais, car libanais, beaucoup en a beaucoup de tout moko et puis au bas qui moi sommes moi ok na yo bongisi vie na yo. Ça mama longa yo. Au bongisi vie. Biloko kutu soko zo sangi si pondu made so sangi si fumbwa et puis so diarrhée. Et bongo mi bali tango tozo sangi sa lelo libanais, lelo pakistanais, lobi kuna indien, be esprit na bango. Na bité na vie na nga so na za ba ndoki combien ba démon combien na nzoto. Siko na kutana mobali ya vie na nga. On dit exploiter chance na nga. Tu es ngani? Obi singa poani. Mais posa camarade na ngai. Oza camarade na nga na yo ko pesa nga solution to ba te to lobela raf nini? Nga ma solution ngai. Natuna ko awat. Abolingan obisie nini? Véritable vie obisie. Oloben été, j'ai travaillé dans une agence en ville. Yo, siko lelo olobaneni. Kwa ndumba, omono liboma, omono ndoki. Na habité en traité de tout le monde. Surtout yebate. Mais moi je na bengio, tant on a confié makam nangai, je veux que tu m'aides. Non, aider au thé. Na confidence na au thé. Vous comprendre. Na branché mais au abusé, je m'en fous de toi. Qui n'a pas hospice.
Kende partout, et partout, et Luka Bango, Basala Kuna, Bampara Sud Kivu, Naya Nord Kivu, Naya Goma, Basala Kuna, Tuna Bango, Obalande. Merdinga Nora. Et Talingaite, Wama Yénete. Ok, mais on a chaque boye bana, boye bana. On m'a dit fait le la coma. Après, m'a mis télé, on est au coma. Ma porte tout en bloqué, là, on boye. Aux gens qui vous ont outa. Wama Yénete. On a dit pas. C'est un sens. Oh! Parce que on n'a pas supporté misère au thé. N'a pas cocaté, il n'a pas cocaté. Et puis, il est tellement passe à combattre la brique qui est à 5e niveau. Et puis, c'est un Congo. Et là, comme chanson, il y a tous les jours, on a ça, la société, dans ce qu'on a camouté. Et ça va conséquence, nous sommes là. S'il te plaît. Hein? D'ailleurs, comme une malédiction, comme l'on biso. Et puis, parce que les licenciés, comme Kolo, on a un salaire dans salaire coûte ce qui est reconnaissance, ce qui est même Kolo, parce que s'il te plaît, mon amour. Mon amour, s'il te plaît. Vraiment. Je te comprends. Je sais que ça te fait mal de me voir comme ça. Oui, on est en train de souffrir. Tout le monde n'a pas si oui. D'accord, et comme un terrain vide, oui, j'accepte. Mon Congo est au salate quand je t'aime comme ça. Je peux très bien parler quand on sonne le bac des acapons, na télémisayo kaka, mon chéri. Son l'hôpital, mon soyo la moussota. Quand on retourne chez mes parents, là, détrompe-toi pour nous ongater. Maintenant, tu balana qui pour le meilleur et le pire. Oui, ça pur na biso. Nako koltika yote parce que lelo ndak na biso est comme soi-disant terrain nako côté pour maman comme kofi quand tout ça je ne peux pas le faire. Ozon mbokate moi n'ozon pas bisoter. Maya lobo matembele tolia toliete tolala na ciment tolia t'avoir même pelouse. Je sais que tu es un génie mon amour. Je sais que ça va passer bébé. Votre classe. Les mesures de la classe de Paris. Ah, bien à l'école. Depuis que je suis à quoi kana. De attendre, il n'y a pas de service, maman, je savais, non, il y a qu'à chaque place. C'est ça, non, c'est ça. Vous avez quoi, ni? Je peux amener. Au bout, il y a ça qui. Vous avez chéri dans la tête. Nous avons des gens na pexanga yo mama ba na ngati semik na ngai oyo chéri na ngati ya se ah yo benyo betambaka to muone Beni mon amour mbata bolingo Moi je suis découragé. Pourquoi tu es découragé? Moi je suis découragé. Pasteur, j'ai fait une forte fièvre hier. Donc, ancien Ngoï que vous connaissiez n'est plus le même. Serge Ngoï, qui accepte que sa femme me jette dehors pendant qu'il plaît. C'est pas vrai. Pasteur, j'ai été mouillé. Je leur ai demandé pardon de me laisser d'abord que la pluie se termine. Et Thérèse, cette femme-là, non, c'est l'incarnation de Dalila en personne. Et c'est elle qui prend le devant. Et moi, je trouve que, pasteur, bon, sous votre respect, ancien il n'est plus quelqu'un que vous pouvez encore chercher. Pour oyo a lobby nangai, pe moi si na lobby nangai, ajustement na bango, na monique bon na éviter ceux qui bazo continuer aux alabasambeli ou bien bon je sais pas pasteur je ne peux pas décider votre Ancien Richard. Pasteur, dis-moi, tu es arrivé chez ancien Serge. Tu m'as dit sous la pluie. Oui. Et tu lui as parlé, tu lui as dit que moi, son pasteur, je lui ai demandé de venir me voir. N'est-ce pas? Oui, pasteur. Et tout en sachant que je suis revenu à la vie, il t'a chassé.
Je lui ai tout relaté, pasteur. Non seulement il m'a chassé, mais il a refusé de venir. Il a dit jamais, jamais il pourra retourner dans cette église, dans notre église. Et sa femme m'a chassé. Non, Thérèse doit me chasser comme si j'avais la lèpre. On dit mon malade, il y a Maba. Non. Et Serge était là en train de regarder. Merci, ancien Richard. Tout ce que je te demanderai, c'est de pardonner. De ne pas tenir rigueur, que ce soit Serge lui-même, que ce soit Maman Thérésia. Jésus nous a dit, quand on te donne une gifle sur la joue droite, présente la joue gauche. Pasteur, oui, pardonnez. Bon, c'est parce que vous me le demandez, mais moi personnellement... C'est pas parce que je vous le demande. Cette femme m'a humilié, pasteur. En plus, Jésus, la joue gauche et droite, ça c'est parce que lui, il était Dieu. C'est parce que moi, je suis très sensible, pasteur. J'ai pu accepter une gifle d'ici, mais Serge, si j'étais... Ok, pasteur, j'accepte de pardonner. Ancien Richard, pasteur, ne dis pas parce que Jésus était Dieu. Nous sommes des demi-dieux. Nous avons été faits à l'image de notre Père Céleste. N'oublie pas ça. C'est-à-dire, nous devons faire un effort pour rejoindre Jésus-Christ. Mais, nonobstant tout ce qui s'est passé, je ferai tout moi-même pour les voir. Voir qui? L'ancien Serge Ngoï et sa femme, Maman Thérésia. Pasteur, oui. S'il vous plaît. S'ils vont me chasser, comme ils l'ont fait avec toi, qu'ils le fassent. Non, j'accepte d'être humilié de la sorte, mais pas vous. Et qui la façon dont... je ne suis pas un être humain comme toi. Vous n'êtes pas comme moi, pasteur. Non, oublie tout ça, Richard. Nous sommes tous des frères dans la foi. J'irai les voir moi-même. Ça va. Qu'est-ce qui se passe, Mimi?
Lukinaka yeba nterwa bien opasiye. Hein? On doit passer ma calculer à ma case. Yango fou à qui mana yet? Na solo te. Na solo te na biso. Yo sara de Malembe, bonsoir bino na bino. Yabula kikala ko linga e. Bonsoir madame na yo. Olinga na ko di suba mbeto olinga e. Nas no subaka. Ala ringa kuna no tetu. À part ça, ouais, ça va par la grâce de Dieu, toujours bunda bunda kaka. Ben, nayaki pe pona ibisa ok no la prochaine audience eza na ezobanda semaine prochaine. Est-ce que vous êtes informé pour une affaire il y a empoisonnement il y a monsieur Ngoy envers yo? La semaine prochaine? Oui, oui, et ça par rapport aux demandes de la famille, dengue me sont empoisonnés qui ont sangani. Écoute, maître. Oui. Je veux te demander tout simplement de retirer cette plainte. Ah bon? Personnellement, je ne suis pas malade. Je n'ai jamais été empoisonné. Je voudrais que tu saches une chose. Et que Etikala, comme toi tu es mon avocat, Etikala Painayo. Je ne mourrai jamais des mains d'un être humain, d'un homme né d'une femme. Ce qui n'a pas kufa et kozala mokano ya nzambe moko. C'est pourquoi je te demanderai, maître, carrément de retirer cette plainte contre M. Ngoy. Oui, pasteur Kofi. Nanzimi n'a que retirer plainte pour Asien Ngoy. Mais na solo ki likambo na famille na yo. Na témoin mon copain Zalaki alobi que non abandé ko yoka dengue ancien Ngoy abandé qui ko menacer yo pe atela ki yo poison na kisangani. Vraiment on s'assure que non tout va bien. La santé ça va makambo to za malamu. Maître, oui. Si j'ai dit ça, moi je suis un homme de Dieu. Oh ana balobi famille nanga balobi ancien Ngoy azay ko menacer ngai. C'était un problème, mais je m'inscris en faux. Cette histoire-là ne peut pas amener l'ancien Ngoy à m'empoisonner. Et d'ailleurs, comment justifier alors ma présence devant toi? J'étais dans le coma, mais je me suis réveillé. Je sais, pour moi, c'est Dieu qui m'a appelé. Dieu avait un message à me donner. Il m'a donné ce message-là. Les humains ont cru que j'étais empoisonné. C'est leur jugement à eux. Mais je te supplie de retirer cette plainte contre mon ancien Ngoy. Papa Kofi. Oui. Mais vraiment ça me dépasse. Oui, que non, tu vas bien, santé Zamalamo. Comment jugez-vous maintenant le résultat de le médecin? Parce que le médecin dit que non, tu as été empoisonné. Et yende mutalobi ce que non ba me mayo na mboka ya bapa ya po ba kende ko pesa au traitement. Maître, le médecin dit que j'étais empoisonné. Oui. En principe, je devais mourir, je devais succomber suite à cet empoisonnement. Une fois de plus, je te demande, mais comment justifier ma présence devant toi? Comment justifier que je suis... Il avait dit qu'on devait m'envoyer à l'étranger. Mais comment justifier que je suis rentré à la maison? C'est lui-même qui a autorisé que je puisse rentrer à la maison. Non. Une fois de plus, maître, je te supplie, retire cette plainte contre l'ancien Ngoy. Parce que moi qui te parle, moi qui suis devant toi, je suis un élu de Dieu. Le poison n'a rien à faire. Ngaïne nalobi na yo, ma mort, seul Dieu peut le permettre. Et tant que Dieu n'a pas permis, rien ne m'arrivera. Et ça, maître, je voudrais que tu puisses prendre ça comme, considérer ça comme mon testament. Ah, okay. Comme mon testament. Même s'il m'arrivait malheur demain ou après-demain,
même si je mourrais, n'imputez pas cette mort à qui que ce soit. Lisa! Lisa! Maman, mais les gars, quand tu fais qu'il m'a dit, Lisa, école la Nini, Zambe nanga, Lisa ya Nini, mwana nanga Nini, Lisa, nakufa. Nakufa. Maman, regarde maman. Asali nini? Lisa, maman. Lisa, omoni eloko nalobaki na yo. Mama, babotaka mwana. Jamais mwana lekaka mama na ye na mayele. Jamais mwana lekaka mama na ye na mayele. Combien de fois na lobi na yo? Esiko to vandi ezanda kute. Kako kende kune pa milo. Na pekisa kiyo kuna. Mwana milo esi akoma lesbienne. Milo linga ata ko sambela ta mkete. Ba linga ata nzambe te. Soki nga mama no na bwaka ko kende kuna na bwaka bandeko na ngai te. Lupangu wana ezanda le noir. Lupangu wana. Nga combien de fois na lota ete mbatasia? Combien de fois? Hein? Gilles va comme Mouyibi, Mega va comme lesbienne. Aux hôtels, ndako wana ezanda kokokota te. Et puis lupangu wana ozo monango lupangu wana eza ya kobeba. Yo yebi mbala mama le kinonde nga kufa. O yebi mbala mama le kinonde nga kufa. Akufa liwa moko mabe, liwa ba mystique. Bino bana tozobota bolingi koyoka te. Bino biso tokoma ba mama tokoma bana, bino bokoma ba mama. Hein? Ye Mega kende kokomisa yo mwasi na ye. Ozo mona teke msala mabeza na kati. Ki lesbienne ngoko luka ngoko ka epai na yo ndeko na ye. Hein? Fo mona ke misala mabeza na kati ya misala mabeza na kati ya lopango wana, lopango eza mabe, lopango eza akobeba. Hein? Lopango eza akobeba. Leki na ngali ngiko yoka te. Na koloba ne combien de fois? Siko bana na ba baby. Akoluka pe nzambe te. Taka leki na bangwana azana misala mabe. Combien de fois ngana lota ye? Ngala kenda kune pa milo. Na kenda kune pa milo te. Hein? Olingi kaka te. Na kende pa mama leki. Na ketala bandeko na ngana pekse na bandeko na. Na pekse na bandeko na. Siko ebebe lokuno zoela ngamba. Hein? Ya kende ko zwayo yoko ma mwasi na ye. Ako kende ko sela ngwe pa ba camarade na ye. Epa ina hote. Soki bana misala mabe ba kolonga yote. Nga Bible na sambela keza ya pamba te. Oyoki. Omoni tina mama yiki nanga koya ate. Omoni tina milo ninga koya ate. Lokola nga na sambelaka. Ya sambelaka te. Nga na eto kokutana te. Ponga na za na lumière ya za na kati ya molili. Hein? Milo soki ako changer te, soki ako linga ko kemelo sambo te. Nga ba ko benga ngando ki ngai chantal. Ba ko benga ngando ki po ba ko loba ke toka boli famille. Oyoki. Bakoloba ke toka boli famille. Ok, oza Kimbondo, kitaka vraiment. Au moins hôpital à Aner, oui, au moins à église à Frère Patrice, donc to kangami église à Frère Patrice. Yozo kitaka fashion oh. Ok. Bon, on a bimana soyo hein. Divine. Non remoni hein. Regarde-moi ça. C'est joli hein. Vraiment joli. Waouh. Ma robe, ma chaussure. Je vois ma belle. Ma chaussure est bien, ma chaussure est là ta maman. Maman chaussure tantôt relais au sepeli ça va na Congo. Mais mon anaka vraiment divine. Sama ma chaussure est bien. Tu sais, naeba te ke bozala na maison mususu ah. To fanga la kiti. Babi na ke ko telenga na kuna donc on a kita ponde ba pesa adresse à Banda. Faut mon kana kitambo ana. Au suite transport à Kimbondo. Hein? Ozoya, oti kitambo ozoya, au mona kaka église Frère Patrice ezali. Au mona biso fashion oza, soko où tu veux victoire. Au suite transport à Kimbondo ozoya, hein? Oye, au moni seben après seben
fashion auto sali awa na sepeli vraiment na ba chemise ya bien ba chemise ya bien zawa chemise ya bien enveloppé et c'est ça hein talarani oui donc c'est ça tantine Aurélie Bengue Machako ayebisa qui que ba arrivage est commis mais maman tindinga ayebisinga ya boembala moko yo somba vraiment maman Chako ndako sepela vraiment donc comme c'est le message ngamo comme personne moni ba arrivage franchement aux joyeuse na moni tantine Aurélie non tantine Aurélie ayaki juste ka kita na ba arrivage oyo akeli susu parce que na Turquie kuna balobi biloko moto ye maman Chako ndalingani ma chaussure sac mais comment ma fille ma chérie ya moto qui bilamba bana ya bien ozomona ya bana ya 2 ans 3 ans donc maman Aurélie azosepelisa bana et puis combinaison na osomona sali bino maman Aurélie asepelisi azongi lisusu talakanyela ngelo pane déjà wana po eboninga makasi babi ba robe bien mais ya maman tango mona robe on se fait l'année kana non combinaison na yo oh pe la bombele ki ni merci maman oui maman tala kintambe nanga tanti maman da rouge maman da rouge mon bleu hein Milo ozotika bana babeba ozotika bana babeba o likambo euti wapi likambo oyo euti wapi ngabe nazokamwa ya na ngai makambo na yoka ngo te na mona ngo te likambo nini yaya maladi kaka yo mwana yo yebi épilepsie euti kokwisa 3 jours passés awa donc ezaki asoma kutakufa akweka pembenya moto Milo nyonso oyo eza yo mpo olingi kosambela ta moke te ozomona ngo bien ke mwana no ya mobali moyibi oyo ya mwasi ake kokoma lesbienne euti wapi likambo na famille na biso ezalaka te Milo akende kobibisa ndekole ya mwasi euti wapi bazotuna euti wapi ngana loba ngo toujours yeza mwa mama kanga munyako matiku ngabo manga itena ndako bango loko yaya moko azoba yoko tunde zoba penda bazoba ngolo ba pe bongo devant ali ngolo ba pe bongo te mama wala chaque fois makanga respect latina mulungu azali kaka mama yoko telaka mwana mwasi ngana tena makanga ba semba lebele tango be nanga kufi na bi yaya bozwa ngai botika ngana liboto te ote bana baza mike lelo oyo tiko bokomi kokondane nga Milo oyo zoloba wana esika babalelaki yo awa mobali no akufi atiki yo awa ngana kozwa na kokeno epai na nga ngana kokai kozwa te eloko nyonso wana ezosala boye Milo olingi kosambela te nga oyo ndeko na yo nabimaka 6h nakendaka église okokolanda ngai ndeko na yo te mwana na oyo wana komobela osalaki yango ndeni ezalaki ndenge nini akosi na ye mama abanda ekolela na chambre nga akoti na abana nsima nanga stilo nalamusi na pongi bamoni stilo agangi nga kuna kamwaka agangi ndeni balokute balokwa moyibi so nga mena age na olakisanga biki nga na banga yo so balakisa biki yo banga mama nalala lamusi nga alakisanga organe génital ya mibali elibaya mama alakisanga mama azobanga te nga naza mokolo na ye alakisanga bebétise mama naloti te mama elobeli ino ezoyokana ezomonanaka ya lokuta na elobeli ezomonanaka ya bana mama yebisa mama ngawa depuis dango dango bunga ata misili so bunga kala ngai nyonso ngai mama Milo bana bakomi wapi Milo bana bakomi wapi Milo ta ndenge okomi tala ngai yano ndenge naza yo okomi kobima mokolo na nga balatisi yo masque olati masque de vieillesse okolela ka lelo ko mpeza kina ngwa ya bois oyo mona ke olela lelo kwa tibama ndako ngo nzanga kama kelele te wow yango problème ata na balabala bato batelemi bayoka mingongo na bino basolaka boye makambo eza koyinda yaya ye awa
mwana kimi koyebisa ye kuna ke awa balakise ya nini ya libaya. Nini yango ya libaya? Kasi nini ya nini ya ngazwa ye nani liza ninga oyo mukolo wana na kwa kwa ya kwa. Mwasi na nani la seni na ume ya libaya. Seme. Omoni makambo yango na zoye bisa. Eloko ezo sala mwana wana kaka maladi wana yango mutu ezo sala ye. Yango tala semeke. Nasina yebisa ngende kona yo. To somba taba. To somba mama kasu bantsamba. Soswa mobali, soswa mwasi. Ha mama. To sali ceremony. Po ezama kamunde ya kutimi. Msoko to sali yango kumona makambo munyo to e to sila nango. Lelo yambo yo to bakombe ko lakisa ya liba. Ezeke talaka ya liba. Na lobia. Omoni oyo wana oyo zoloba. Eza kutimi na bino. Batu nyonso bakomi ko sambela. Pona nini bokende ko somba kaka babiloko wana pona mwana. Pona mwana do kaka fo basomba biloko wana. Okoko kenene na nzela nzambe te. Bino boko kenene na nzela nzambe te. Yango nzambe na kaka fo kaka kutimi. Oh mama. Yango mbuma miso na koto fungula na. Te, comment vous la gambo mamie? Pourquoi? Les camarades ma belle ngana lobi. Oh, yo do fungula la gambo mamie. Ko sabela ko sam. Yemo ko yefu. Ler mwana wana azwa maladi ya pilipili. Alala kina ko desurte. C'est votre solution. Angala ko tuna bakoko na yete. Pourquoi nga chef na to pesa mimbe kwa yo hutu yo zaraka. Makamunyo to ele kakawa yo zaraka. Hein? Fallait na bête lo maboko. Ndengo za ko bande wona fe na bête lo maboko. Na bakuti na bilo milo. Lokola yo ni ko kota na makambo aye. Lokola bakanga yo miss. Milo tikala olinga ta ko sambela ta mokete yo kende ko kota na bakuti na ngai na ke yo sambela ke loko nilo zana malam yo ndengo za wa malam eloko ni yo sambela moi ça sambela ka za ko yo la yilo ko la girafe oyo ko tia poto na kati ya foyer na ngai oto na kati ya lipoto oyo bana bande ko na ka batiki nga fona zula bango solution yo ki fona zula bango solution yo ko huto ko le to ya oyo zula to bala minoti tiko ngala za na tsana bino yo za mwati kana ta mubali tika biso makelele mwati mobali ngo saka pelo tika mobali ka mobali melo yo lia kambo na ya otra côté lelo ko na zwa pancho ya ngozo ba kina saga yo lia mbo na otra côté amilo tiko ngape na zwa makambo kwa na sukula maboko na tika bana babeba ya mobali mujibi oyo mususu epi de musique bon tiko ndalo banalo bate pourquoi ale makele de temps nous na kata face. Ah, ce que bon voit l'état de garde avec des enfants, mon bima bokende. Na yoka suma kabute ba rapport ya papa ba ndemo na yoba ya mukila kama materi na kata fa. Oh ngala lobi ya gowa. Somba taba somba somba meka ba taba. Sorry go zwa. Conform yes. Ma bébé, tout. Goupoué. Non, encore. Tu es beau lambat, qu'est-ce que tu crois? Yo, aux apertés. Vraiment? Soy pondo zo lamba ngo boye bongo bilo msusi uzandeni. Mona ke maman nga kolisanga bien. Aidukanga la kisanga nyonso donc je suis vraiment une femme complète. Très complète. Allez. Je t'aime, tu sais. Je t'aime aussi. Tu sais. Oh. Avec toi, c'est toujours comme ça. Oh, mon maman le bête t'en a. Sans te mentir, la dernière fois on allait pour toi boyer. Ils allaient qu'à Yamir Nanga. Ouais. Puis à son âme qui a couffé. Tu sais, nous, à Kisangani, spécialité na biso yango, sombe na wali. Naza na temps na te yako complexion na misuni. Allez, tu dois finir ça. Là, tu as raison. Ba misunio a mikolo ezo kota ba formol. Ezo bebisa ba vie a batu belé. Au monde en d'autres donc comme ko déformé, batu ba ou me sauter ba koufi. Moi, je préfère ça. On doit manger bio. Je te dis la vérité. On a osé que ça n'a pas attends. Écoute, c'est bien. Il y en a beau ça me coûte. Un peu ici.
Oh, eza lettre et réponse ya lettre amno botinda ki ya. Ya wana ko pe ba répondre à bino que baza prêt pour ba yamba bino. Tu es sérieuse? Bien sûr, chérie. Ah, mais Dieu a exaucé ma prière. Na bande ko bonde la butu pe moyi. Ba parano bandimanga na yo so na bango. Toyo vraiment moni otindi lettre na belle famille, babo yo répondre yo. Mais faut baza mama boma. Ba moi na bangi ba honorer. Il faut pas répondre à moi avec donc dans ce cas il faut se préparer. Donc Gaï de ma part il faut déjà na lukamutumo école la bino na se renseigner na yeba déjà ni na banda resomba malembe. Tu sais na DJ musala ngezaka chiki. Donc DJ ko mutumo ko kota na boaki libanga apesi nga $100. Mais moi samedi on a payé il faut rapidement, tu dois beaucoup m'aider. Mbongo tout dans le pays, quoi sur son bakabelo noté, ba all time na noté, na batalon noté. Et surtout, chaînette na ligne aux proposer na sombelo noté. Tu dois d'abord privilégier Babilo Ralibala, Manzongo, tu vois? Babilo wana mike, hein? Ezangate. Ate aux agrafté, mais je veux faire quelque chose de grande taille, tu vois? Bébé le monde ngena ebiso ezaka Bablo qu'on a tito bando sombango. Ezate ke bando za pa biso. Proposition na ezala bongo te. Donc tel monde ko no jezali to bando bombango awa. So to bito ndo pesa nzungu osombi makabu to ke to tiki. Ça se passe pas comme ça. Donc nyonso to sombi yango evandi awa après tant to kende oya bo memi yango ba moko. D'accord, ça dérange pas. C'est une bonne idée. Comme ça nga na bando bombango ka awa ce qui est coquille et puis c'est Marie directement. D'ailleurs, on va quitter ici, hein. Donc, ouais, la maison, bon, ils ont commencé à vivre dans j'ai commencé par ici, voilà. Mais je suis vraiment chassard d'avoir une femme comme toi. Merci. Par le nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. En tout cas, papa, na remercier Nzambe mingi na pamboli Nzambe na bolamu na ye na bolingo na ye oyo amonisi epa na biso et oyo a accordé au lisusu ngolu ya komona na boye parce que on te croyait mort et par la grâce et la main puissante de Dieu Nzambe azongisi osu na bomoi et lelo tokoki komona na to se serrer la main to yambani. C'est parce que Dieu est réellement vivant. Donc papa n'a pas mboli Nzambe na koya na yo. Et nga ezolekela ngate po na yebi bola mo Nzambe. Mais na batu msusu ekoza la pele ya msusu folie. Merci beaucoup ancien Serge. Merci ndenge boyambi ngai. Nakanisa tango na tindaki ancien Richard. Et le caliboson a senga ki na ye alobana bino bolimbisa. Pardonnez. Parce que moi personnellement, vous sachant très innocent, na onyo surtout, na lobaki Nzambe alimbisa, batu oba, tout ce qui ont fomenté, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, etc. Na senga ki bolimbisa nyo surtout wana, comme on dit, les linges sales se lavent en famille. Yango moni ngai moko pe na ye pour vous demander tout simplement de revenir à l'église. Pozonga na tonga na bino ancien goi. Yo ozali un des anciens. To bandi na yo depuis Kisangani. Ti to vandi awa na ville à Kinshasa. C'est pas toi qui va tourner le dos à ton église. C'est pas toi qui vas abandonner ton assemblée. Ancien Goy, souviens-toi, toi tu as dit l'église n'appartient pas aux individus, mais l'église appartient à Dieu. C'est pas toi qui vas tourner le dos à la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. En plus, quand tu prends la Bible, dans Hébreux 10, 25, qu'est-ce qui est dit là-dedans? N'abandonnez pas vos assemblées. C'est pourquoi ancien Goy naye vraiment na sengi na yo, comme disent les politiciens, faites table rase
de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été fait, de front surtout qu'on t'a fait subir, humiliation surtout oyo, salakio. Vraiment, je demande pardon au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la sengi na yo Mama Teresia bozonga na etonga ya kolo Yesu. Voilà papa. Na tanga makomi na Nzambe. Na megaka komanyola makomi na Nzambe. Ce n'est pas que ngande na kimaki église to na abandonaki etonga na nkolo. Très bien parlé. Kasi bande konde babenga kinga avec instruction ya komonanga même aux alentours ya etonga na nkolo te, sinon na ko subir oyoyo ozalaki ko subir. Donc peut-être l'air msusu nzamba zongsi yo na bomoi nga l'air msu le lombele na kufaka soki na chaki makolo aux alentours ya église. Mais puisqu'il en est ainsi, puisque Dieu t'a fait grâce, pasteur, aux zongi na bomoi et tokosala musala na Nzambe. Na kozonga netonga na Nzambe et longo na maman. Maman wapi? Papa Kofi, avec tous les respects que je vous dois. Wa musai na Nzambe. Na manque respecter tout l'ancien otinda kia. C'est mon kena betaye. Ngalinga buzo bate papa. Oyebi, ne bauta bakisanga na byo makambo sala, oyebi yango. Papa, yo kwenye kobodi. Musa Nzambe kwenye kobodi. Nzambe fa kia bomomba la mo po ote malibo so cher ote abiso. Toi ba makambo sala te. Tel père, tel fils. Nga nazungi maison mère. Na ko une église na binoté. Bolongwa boke mission évangélisation na Manyema kuna. Oyo koto aboti na Blaise na Mimi mototo Manyema. Yo ko ina ekobo na Magi. Papa limbisanga. Non manque au respecter. Mais na oyebisa o vérité. Soto bombeli o vérité. Bando tambo akana mabunga ya kindumba wana. Papa Serge pardon. Ko tchanga manzaka te ko finanga pe ba misute. Tika ngala ba vérité pona boyi ko kensu na église ba ko tchanga maboko mais muto oti ko sa bikobo. Soki a omona na ndenga mabe mais yo o terre abiso le banzambe na Hébreu 25 kelobi. Mieux vaut vous en moningo aso bila o polele que muto aso linga na bolingo ya hypocrisie. Ndimanga na linga na le belo vérité. Oui ba na bombela o tena za la hypocrite devant le papa. Boté abiso ni biso to poussa tembe na bilo. Boté abiso le papa monoko na yo chaque fois la prédication na yo était abiso boké ba fouiller l'impudicité. Comment se fait-il papa yo fouilla qui to koyi na impudicité? Mais l'église c'est ça na belé. Que ngai na mobile na ngai to vandi boy ancien. To zonga ka na église au moins na no essuyer. Au moins na no babysit doctrine. Au moins na no kotisi blog mabe na kati. Limbisa. Madame to buka église mususu. Et puis na moni inutile au kene église ango. Na ko senga ka Nzambe a na kati ya ndaku na ngai yo. Au yoki na ngai. Merci Mama Teresia. Na yokinyo surtout au lobi na ngai. Na kolobano nini mama? Ndimi mais na kolobano loko moko. Na kisangani ancien goyi n'est pour rien. À Salaki mbeba mon côté. Effectivement, n'eût été l'ancien goyi, peut-être je serais mort. Nalobi bien, n'eût été l'ancien goyi, peut-être moi aujourd'hui je ne parlerai plus. Je serais mort. Mais grâce à lui, Nzambe, à Kangolingaï, Nakufa, et puis à Pesingaï mission, na Silisengo avant de récupérer Ngaï. Parce que, Magui, oui, c'est pas que Nakioko Sala Kindumba, c'est fut ma première femme. Tukutani Naye, la chair est faible, je ne veux pas revenir là-dessus. Na Salaki Kobo. Nandimiango na senga ki bolimbisi et puis Nzambe na ngai na senga ki même na madame na ngai na senga ki bolimbisi. Mais laisse-moi te dire Maman Teresia,
Ancien Ngoï n'est pour rien. C'est plutôt Magui qui connaissait Ancien Ngoï, qui me connaissait depuis que nous étions à Kisangani. Yende Moutou Azako manipuler nos deux maisons. Que ce soit ta maison ici, que ce soit ma maison, avec des lettres anonymes, etc. Mais yé Aïbi et le Komogote. Ancien Ngoï Aïbi et le Komogote. Mais, maman, la senga qui bolimbisi pas Nzambe. Nzambe alimbisa ye, nyoso twazo sala Aïbi angote. Nzambe alimbisa ngai, na mabenga na sala ki Nzambe alimbisa ngai. Mais, une fois de plus, maman, je reprends dans Hébreu 10, 25, la parole de l'Éternel nous dit, ne fuyez, n'abandonnez jamais vos assemblées. Mais si telle est votre volonté, que Dieu soit avec vous et que Dieu ne vous abandonne jamais. nazokoma kaka na coin. Yaka. Mobile na yaka koma. Yeka oebiti akiba ki cherche manie. Ayebisa ke ngana zo bino en charge. Ah papa, soki yo tenane su, toyebi nyonso wana. Ah, merci ndengo yebi bongo. Bana bien. Yango yona kanto bokutane la wa. Soko landi pe bien. Oza mutu apua na ye te abongi na yo te nandeni papa kanto a mobile nanga bomwana nakoli na kanto kutu bolambi yango nde nazokoma nano wana kwana tala soki mama nakodefisa biso quelque chose omitungisa te kana lingaka yo mingi merci soko papa lambi kotila kanto te. Hey papa, nati asu kanto te mobile na ngai. Ngana sepelaka na yo. Tozala mwasi na mobile. Po mobile na yo kanto azolekisa yo ngonga ya pamba. Nga mutu nazolesa bino na kati ya ndako wa. Bongo lelo kutu yo soko komi sheri na ngai. Ogo yana munene. Yaka ko batu. Papa. Papa mbatasiala. Papa mbatasiala. Benga sheri. Papa mbatasiala. Naza tonton papa te. Naza mposa na ganga te po bato nyonso lopango abayo. Eza makambo soni, soko yo gangi soni. Ozo bebi eza mambo soni mo simba ngai. Bebi na ondima te kezaka yo pamba tasiana. Mo mabeni ni eza wana. Te eza te loko ozo biso en charge, to futa ndaku te. Eza te loko pesa biso 2500 fo poto lamba to lia. Bien wana faut profiter na faiblesse na biso. Obwaki? Na bwaki. Kana pesi na maboko yo bwaki. Papa yoka. Papa mukolo. Oza ba nièce na ba neveu autant musu to na bango génération mo misu ba mikolo na ma beni neza wana mabeza na po yo tata mobimba boye bel quand ozwa kaloko mwana yo ozo liesa ye ozo lakisa musala ozwile ba misana ba chantier bongo siko mabeza po lelo comme olinga mwasi na donc profiter na faiblesse po bima na ngai bongo soko mutu azane na loko te omoni lelo na comprendre vraiment de ba bisenga que l'apparence trompe na moni ngo epanalo na kangi munoko lelo parents nene au comprendre. Genre, luka moi dans le dictionnaire au comprendre. Papa, au moins lelo. So bel kanto ka ti ma connait le pango no ebisa. Kolanda te le kon na fana bel kanto. Kolanda te le kon na fana bel kanto no souffrir parce que ça mobile na linga to za bongo. Na bota ma famille pas cité papa. Okobani sanga ni to ko influencer nga na ni 2500 francs. Eza basuka papa na ondima te kezai. Eza kamba suka na yo. Mi pesa respect au télémarana donc au mizwa na papa belkanto pour profiter na belkanto bima na mwasi na ye. Mama elle ta mbasi baseme kino yo kama kambo. To na gaga lo pango bimbe yo kama kambo. OK. Siko ko ganga na barabara po bayoka. L'apparence trompe. Yo muto lobi nga muto na lobi. Na ko parance yo pe na trompe dai. Yanga yi. Yo bon là ti donc. Voilà Guito quoi. Merci. Ah ouais Guito. On appelle Guito quoi. Ah vous êtes beaucoup. Ah je suis belle. Je suis belle. Tu es beau. Ah là Guito. Ouais. Bon moi est-ce qu'on dit aux ana on a photo coaché bien.
Umanga po Sandy tata miso tando seka inze la minwe nga kufina nga Sandy donc moni ngani na bouille donc ngani na bouille ben on zo une série yo bino ko mapela maman bana j'ai parlé de ma tante na beta le sono pas tata moi na bisoko et j'ai parlé de ma tante. Donc tu as parlé de moi à ta tante. Ouais. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Sandy quoi. Sandy. Et lui aussi content. Donc elle a été contente. Ah, il bon quoi. Voilà. Écoute, Vatik, elle dit bien que Nanako Makasi. Et Kozala, maman banana yo, et ça problème te pour nangai. Mais tu dois savoir une chose. Il faut tout tambola nanzela ozo singa bananzambe batambolela. Tu sais très bien que je suis fille d'un pasteur. Hein, Vatik? Nous devons craindre Dieu, les craindre. Craindre Dieu. Chérie, attends. Au moins, tango singangai to. Nous simbanga oui fort. Là, non, sérieux. Écoute. Je suis vierge. Tiens, donc nous allons pena mukali. Inzavi. Donc so boya mwelele et après mukali. Non. Mbouelele mokale, c'est quoi encore? Donc on va so boya donc on a tout bima, donc pose la vierge. Non, naboya ngana auto bima pas parce que naza vierge mais parce que naza mwana nzambi. Non que ça langote en dehors ya mariage. Tant que na no balinga te obime pa na biso kutu te ata yo moko. To 500 autres nde nini? Biso peut te prier mais et ya makamu tunga minanga. Yo toko maka yo c'est ba père na biso banana ba mariage soki ba moko banana bota na ba boti ba mbouelele après ba kenani na mariage. Tu sais la parole de Dieu dit hein. Ah yo peli susu. Où ta place tout ça qui t'a bien la Bible. Muke kaka natangelo ka mki. Ah. D'accord. Nazong sango métissé hein. L'apôtre Paul dit dans ses livres là, la Bible, jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse, mais souviens-toi de ton Créateur. Bisognon s'autorise à l'appeler un jour na jugement. En plus, Bible zoloba que banzo ton abiso ezaba temple ya Seigneur. Donc nakoki ko suyer yango te biska nzambe zo vanda na kati na ngala bando suyer ngola ba impudicité. Non, écoute, l'impudicité détruit la vie hein. Je ne peux pas hypothéquer mon avenir kaka. Yoga Sandati, Sandi yoga surtout sous là, zalapi loba bien. Que le babylon musu te po ebi ke botengane le babylon a bien. Le ballon bien, so mon peu moi le ballon français tout ça on est lingal. Dans là, tu es déjà fâché. Non, la fâche yo maman aussi qui là mais yo ne comprendre le ti. Oui ko tuana ko tu ni ngole ni accélo CV. Une pas qui c'est le mon avis na yo ebi nga ba ebi nga bien travail. Écoute bébé, tu sais hein kokuta na biso mibale relation na biso eza azarté. Omoni eza peut-être quand nzela moko o nzambe alingaki olekela po obongola mtema nao. Vatik, tu es encore jeune, un très beau garçon, en plus tu es intelligent. Tala. Omoni so lelo ozoboya makambo nzambe, ozoboya kisango, ozoboya kondimela e, chérie. Dieu ne pardonne qu'aux ignorants. Mais aux orgueilleux, je t'assure qu'il leur résiste. Tango bandoluka nzambe, Nathan, hormone les sous-soutés, okozoyete, mon chéri. Oh, Sandy, dans tout le baquet, au bout il n'y a tout Michel Pena. Donc, moi, les Pena, zéro. Dans tout le baquet, dans tout Michel, rien. Attends, santé, chéri. Ah, mais bien, on a eu. Eh, t'as eu une sana skunga no skuna na tout Michel. Nana yoka yo teo, yé singa mkolmo ko ke utaki église ou soit que aucune église. Osambela ouais. Oh, asambela na prière fort. Na prière na église Dieu pour tous. Donc nous allons Tata moi c'est à moto. Mon neveu. Attends. Hein? Denis. Les gars, bonjour. Présente-moi. Tante, je te présente mon épouse. Ah bon? Au Bali, attends, bien tante. Non, non, tante, jusque là on est encore amis. Ah, et puis le va copine, tante. Oui. Ah, quand on parle du loup,
On va saquer. On va saquer. Bon, ça qu'on a mis sur moi, c'est peu. Non, Fiti épouse puis nous monier pour commoner Sandy. Madame Mikoloti, madame n'a pas la maman bana. En tout cas, au sali choix mon qui te top. Beauté bimanta. Et ce mon anati. Ma faute. Oh là là. D'ailleurs mon gars. Aza, on dirait moi voisin abisso. Ba rwandaise on est. Illuminé. Moi il va illuminer qui te Congolais pira. Les. Ya yewana pena me. Yewana pena mondo. Yesu masuliza mukali alors mbwelele binaye. Mbwelele mukate tsoko nini wana uzulu baona. Mukale wana na yebi biloko na te. Ma chère, parle-moi un peu de toi. Ben, en fait, je suis fille d'un pasteur. Mon père, c'est le pasteur Kofi. Ah bon? Kofi a outa kosa la croisade awati? Oui, oui. Ah, ma chère, papa na bino aza mutu malamu vraiment na yebi na kombo mais tout le monde na raté. Ah, l'air à sa croisade on a zara pa on a na zaraki na matadi awa. Moi na ya pinda na yeku mona kama nga biki likolo na yi. Bon, na yaki ko tala nani client nanga moko abutaki Chine. Ah bon. Okomela na frère nanga e bolie bo melinde bolingi. Ah non, à votre santé tante. Ma chère, tout le monde en a été. Ça a été un plaisir, madame. Oh, merci beaucoup. Mes anciens, mes frères, ma chérie, ceux qui n'ont pas Sibino, une fois de plus, nous dit vraiment, nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons savoir pardonner. De un, et nous devons savoir craindre l'Éternel. Marcher dans la crainte de l'Éternel. Pardonner, si je le dis, c'est que pendant que moi j'étais malade, dans le coma, pendant un mois, il s'est passé beaucoup de choses au sein de l'église. Manquement, indiscipline, de faits assez graves. Mais je vous demanderai tout simplement de pouvoir pardonner. La Bible d'ailleurs nous demande de pardonner autant de fois. Tous à la tête, biso basaleli nzambe, biso bana nzambe, soki moninga salio likambo okangi yango ye wana na kolobisaka ete tina liwana ngai. C'est pas normal. C'est pas de Dieu ça. L'enfant de Dieu, c'est celui-là qui pardonne à chaque instant. Et qui dit pardonner, dit aimer. Ce qui est lingi moninga na yote, vous avez un peu difficile de pardonner. Mais moto o yo lingi, ata salima bendenge nini oko pardonner. Nous devons savoir aimer nos prochains. D'ailleurs, quel est l'un des plus grands commandements de Dieu? Mes chers amis, nous devons savoir nous aimer, nous devons savoir pardonner. C'est pourquoi je vous demanderai d'oublier tout ce qui s'était passé pendant que moi j'étais dans le coma. Et c'est pourquoi je vous demanderai de vous lever tous, Tosimbana. Et avant de faire la prière, ancien Ngoï, Eric, c'est ton fils. Et Eric, ancien Ngoï, c'est ton père. Je te demanderai de lui tendre ta main. Et à l'ancien Ngoï de te pardonner. Vas-y. J'ai pas péché. Merci. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, Natiki, Ezala Bancien, Ezala ma femme, Ezala mon fils, Natiki Bango, Kati na maboko na yo. En Jésus. Baïmi, Kolimbisa, Oyo, surtout les kaki, pendant que moi j'étais dans le coma.
ça va. Tu dors déjà? Ah non, chérie, s'il te plaît, là, je dors déjà. Oui, où t'as RT? Oh là là, oh là. Maman paye ici à Lali? À Lali déjà. Ouais. C'est bon, merci. Tout dodo aussi à toi. Bisous alors, je t'aime chérie. Bisous, bisous. Je t'amour, mon amour. D'accord, d'accord. D'accord, bisous. Ah. C'est Chakou, ma femme. Oui, allô? Bonjour. Oh, bonjour. Mon petit mignon. Ah, chérie. Oui, bien. Mais tu t'es pour les à côté de Oh, mais non. Loin des yeux pour le cœur. D'ailleurs, na Simboreyo au Tiagamutu. Namusuni, Nazate, mais en esprit, je suis là. Oh, des femmes. Oh, ne dis pas ça. Oh, ne dis pas ça. C'est vrai. C'est vrai. Oui, Casco. Na woloto karate. Una wolota na. Eh, oui, bien na ninga ko mingi. Mon petit mignon. Oh, je t'aime beaucoup. Pense à moi, hein, là où tu es. Ok. Ciao. Bisous. Ouais. Je t'aime aussi, chérie. Je t'aime beaucoup. D'accord. Coucou. À demain, à demain. Yeah. Oh, les femmes. Bagandenge moko. Izala maman, izala mwana, bongo tuka bolingo. Oh, franchement. Pas de souci. Pas de souci. Chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. Chérie, dors bien. Maman. Azo kansati. Azo jouer na biso. To jongle penda boye lo ka ba pion adam. Aza mokelo wala fumi. Ya lekisi na mayele. Biso ndeto leki na mayele. To laksike moi basi bazaka bandoki. Oui. To lakse amour. Toi bandoki te to ande mayele mama. Ya kanti akolia mama na mwana. Sia bolole. Mais yo keba hein. Keba na yebisu na moto na ye fa yeba ke to zalinga na yo mama na mwana oyoki ngai lobaka na ye bien soki na meki information epimi na matoi na ye oyebi nga te na alo eyala mayele bolingo te natindi yo nde odétruire famille na ye mobimba pesa ye affection oyo azwa te eyana na mwasi eyana na famille ozoka alingo makasi po famille na bango na néanti bango nyonso ozoka na kubanana na bomi mwasi na ye na bomi ye na bomi oyo wanda kutu drogue ekoboma ye kaka bongo leki na mwasi wana akoleka mileki oyebi mwana mobali wana Kofi makambo asalanga te na binanga Kofi abeli maladi makasi nkana ke kosala kindumba na nga nazosala mpona lesa ye na soigner ye
bongo lelo atikanga kaka boyi abosani nyonso baklasse oyo nga naza kofuta baminerva na kindumba oyo nga naza kosala na Kisangani abwakisanga kaka boyi ezalaka te aza ingrat alors nga nakolakisa ye ke ingratitude na monde oyo eza mabe tina koboma famille na bango mobimba na silisi bango